balobi tout le monde est d'accord dans RD Congo Info, même les traîtres sont d'accord, même les Yuma sont d'accord, balobi RD Congo Info muto lobaku to boya kuto azate. Pour ça boy balobi ça encore un manque ya oyeba. Donc bato bayebi quoi. Bato bayebi parce que oza ibenge de la presse congolaise dans lobango parce que je suis fier de moi quoi. Parce que muto bimisanga donc aza muto mukiete na lobango, nyoso keno nga pena na ya na nga na eloko te na RD Congo Info na yaka boye na uti na parler na biso na ye mais na mutu mo asali nga pe lelo gradimu ya poto yebi mokili mendimi benge de la presse congolaise azana et alors soko telemeli mutu wana nga pe na zana pona telemela yo soko lobi mabe pona mutu wana nga pe na za pona ko lobelo mabe parce que ndeza bo mutu abanga mninga kutu ati zo comprendre ndo banga mninga kutu ati parce que to yebani bakati to yebani pena to ya pena to kuti bozo sukola to yebani bakati donc ya koloba kutu ezate en plus ndeza boye lelo pena ezana ngo ko finga te mais ezande ko lakisa pena ba vérité parce que bino bozo lobe la vérité mais vérité ngo betango bien te balobi gradi mu yanda yebi vérité parce que soko boyango même alengo nzo ayebi quoi ayebi makambo nazo lobo na ngina loba sikoyo ya ko boya ya ko samba kutu ezate pour biso nyonso to lela na ba comportement boy. Alors lelo pena balobi gradi mu ya très en colère à cause ya César Ngadio ba touché aza boss à gradi mu ya boss kutu te ngana loba boss taza papa parce que chez moi César Ngadio aza papa aza ne kutu boss te na yebisa ki bino na pesa bino devoir na lobby il faut bo pesa nga différence ya boss na patron mais ti siko na mona bo pesa te César Ngadio aza boss patron. Vous comprenez? Bino ya bino aza soki boss je ne sais pas. Boss c'est différent na boss patron. Ngana bino César Ngadio aza boss patron. Alors lelo yo mtozo loba. Mama bipendu na ebio. Na ebio très bien. Yo po ebike na ebio très bien ma. Lokolo tumbolo zaki na posa ibenga loba yango ibenga yo loba lelo parce que eleki iko buzo ba trop na ebite na loba ndenge nini zo ganga yo ba vi yo nini mama o elota tikana loba nongi o eloti vous comprenez eloti ba vi bando sa na site tata abino na site mama abino wando sa ba vi na RD Congo Info so tolo nini ya ba vi zo betila yo tia titre na émission pour émission peut tala mes ara titre so yebiti yo tia titre na émission pour ganga ki yo vi hein balengo nzonde basala ba vieza la po balengo nzo ba filma kitoko ba gradimu ya ba monta kitoko ba keliki ala zola ba filma kitoko ba César Ngadio ba tia ba titre kitoko yango be émission etalama me yo le logo moganga yo ganga yo ganga yo mtu to ke no be émission to si émission bo passe na motema chibambalo otala pena ke no mtu na yaki na pena na ko mozonga ngamoko na tiki pena mtu ngo atikali nga na tikali na zongi ngamoko yo ane logo lobata olobane tini ngana okamwa yo yo loboyi ba vérité César Ngadio vérité ni ya César Ngadio yo bimisa mais faut bimisa ngo banga pona ni en plus mutazo tinda yo wana na bien mutazo tinda wana na bien mais bon continuer sort na bino omoni bino moko ke non balobi Congo ya sika devoir à domicile ba pesi bino puis ba pesi bino 48 heures bozana 48 heures ce 48 heures on a bolobi te boye ba sort na bino faut bo senga pardon faut senga César Ngadio pardon pour ce bo sengi te boka na 48 heures et ça 2 jours mingi te 2 jours donc dans 2 jours so sengi pardon te mama chibambalo et bi que non oye ba sort na yo parce que oye ba nanyo yo touché on a César Ngadio Kleboa a coup na posa te journaliste mo fula ye po si a fula makala banda ma solo e banda ye si a fula ma alors yo eloti vous comprenez il faut tala ba to finga balobi mona mukia finga ba papa te so moni mona mukia ko mo finga ba papa se kaza ya kolakila mama be alors mona mukie a finga ba papa te ba bizala reconnaissante na papa zala reconnaissant na papa po opamba mo kende liboso lokola ba grâce mbizi baza ba reconnaissante stilelo pozo mona Congo elengi ne ma solo zo kende toujours elengi parce que aza respect aza reconnaissant alors aza reconnaissante plutôt alors bino boyena politesse na kati internet bo bebisa masolo net balobi gradimu ya très fâché pour bimisa ba vérité lelo nga na yebisa yo na lobi yo so meki na César Ngadio nga na toucher yo ne na toucher yo lelo na bimisa vraiment ba vérité na yo parce que elo te banda lelo tilo bo se comparaître na Dani Bokombe non nga na tambola na Dani Bokombe tsunami de la presse congolaise nga na tambola na ye
parcourir na ye to beti ba masolo na fani na bato minene na fani na ba gouverneur de la ville province de Kinshasa Yandré ah boni boyko ozangi bato touché na fandi na ba président zombie président Jokaka ah maman na ngai yo fandi sanga na nani fandi sanga na merveille Rambo toke mission na merveille Rambo toke mission na trésor Congolo mukoku to zo chance on s'est interview na faire mais ça a problème micro est compliqué mais na zo problème pour ce que grâce à ça émission na faire beau dani mu dans émission na ba JB Daniel Sabe émission na ba Kester Dani Bokombe Tsunami c'est émission na ba grand prêtre Kester à quoi membre on se comprend siko yo pour ça non na papa Wemba si zanga da salongo la bengeli au papa Wemba ça une émission mais tant émission c'est ça terrible émission il faut qu'on taga lelo émission il faut qu'on taga o banjo lenga lenga maman nini pour ça na papa Wemba comme lenga lenga so Dani Bokombe papa Wemba genda fan da pena chez à qui rendre visite le seul journaliste au papa Wemba qui a vu ta pena chez à qui tiche Dani Bokombe afandi. Et c'est le journaliste internet so ba yembeli nzembo mobimba et pas papa Wemba c'est Dani Bokombe Tsunami hein Dani Bokombe Tsunami ba yembeli nzembo chez papa Wemba pena ba lo sake kingeo mwa pona kesika koganga te ngomba la komatanga moko ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa na matiko na olikolo na moni yote ezalaki nango sendata nalamuki na pongi danyo zali te Dibukombe ya André Kimbuta le haut sommet tala se elonga mwana Dieu na libala na bolingo harmonie ikele Daniel Bokombe le célèbre journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu César Ngadia Cléboa toujours RD Congo Info tout le monde est d'accord même les tchors Grâce Mizi et la sexy respect na longoli non chapeau pour na pesa respect na papa Wemba wana zambiaka donc papa Wemba vraiment na pesi yo ba respect belé parce que yo za papa balobi mikolo biso toza kaka boye respect toujours marambu toujours et belé to peta to sakaka ba papa to sakaka ba kolo ba banda liboso na biso na pesi pena ba respect belé na ba kolo nyonso o ba banda internet liboso na biso mais nazo solo la kana bana poto pona éclairci marambu nezo kende po balobi gradi mo anda simbi fungola donc ngato kenda pena ba émission na bandele loko yo aussi si pena émission boye la porte-parole et la musicien et la peintre oh tout y a ça l'émission et tu en as tu bambalo après mission na et bien oti en plus on la comprendre ate yo ganga journaliste internet yo ganga oh nga star sukola 17h moi sukola no 17h o ganga star mama boni boyko o lamuka na obanda tongo bandi tambo sukolite o yo sukola nzoto 17h yo ça des émissions na single yo ça des émissions na single c'est émission na single tournée totale yo tout le temps, on a une trace, ça salité. Non, ça n'a pas de sens. Yo se comparer à Dani Bokombe. Yo ana. Oui, bien non, là, tu as des temps d'émission sur ça, là. Tant de classique à forme, wana. Oui, bon, là, tate. Yo, tu vas te dire, bilamba na poto soit 10 ans. Ba tu no bilamba, ka ba na poto ngo bo le ka bo fingi bango, ka ba na poto ba tu ndolo bilamba. Ba mission ba regretter pour na yo okendo bimina mission moko na rotanga comme monete aza mission munene na pesa ke ba respect belé na mboka Congo obimina yo senge mbonga garantie a chassa yo kasinga na bili solo wana ti obimina ye après obimana yo senge mbonga garantie a pale abenga na ocheye ozo comprendre petit na obimisa va vérité no belé na ye biango ko ganga te ko saka César Ngadi te César Ngadi grand prêtre continue ka ko bimana mission ndengo ba bimana na mission pe ya mikie yo mission ni amneno ganga soko bimina mission se ko za star yo mission ni amneno bimana o ma porte parole na mission ba bima mikolo ya mikie
Yo monsieur yo pena yo nous avons yo manger be piana. Orlanda ni pana. Toka César ngadi pena Rolanda. César ngadi kuta landi lokote. Yo mo si mo madozano na site ata mobile mota Charlie to boni boyko. To mona ko kutute. Yo kata lengonzo a craquer yo. Mukoni olata déjà le bo lengonzo bo lati bien. Mais Paula nga azaka pena yebo Paula lelo beti forme. Mo rabe mo nzutukulu pe. So na ko salengonzo azat. Yo rabe mo nzutukulu. Mais yo pena lokote. Oya pena pe boye manzutukulu kutu ezate. Manzutukulu ezate. Jusqu'au Jomoro Boloko la Gradimouya, ibenge de la presse congolaise, manzutukulu ezate. Amoni pena vrai chéri, soko ganga yo vrai chéri mais manzutukulu ezate. Na lati so batuna baby ka esiko na za na yebiti. Ngana lati so batuna baby so batuna baby na yebiti. O ganga yo ganga ni. Yo neloni. Ndako fude no siko fude le kota no mai. So mule beto bima libanda te. Ukanga mananda kufoba pepa mai na lupango wana po bima. Ali ogangila César ngadi di. Moza folle. Oza folle. Ogangila César ngadi. Yo. Ozu attaque na internet so moni ba peta César ngadi ba bimi okwa ba njoyi. Ne ba site msusu ba bimi ba take o comprendre que non wana grand prêtre. Yo kasi soko leki na tefo gangi combat de la nation et ça batuni. De la nation anan. De la nation yebanite. Yo ka de ba boaki na bantembo de la nation. Mais César ngadi ba boaka kaye. Yo kasi ba to lengi za na combat de la nation. O nga ba solana de la nation. E bona affection solana de la nation. Ko solana italio. De la nation za na de la nation logote. Ay logote. En plus ngaye nzambe na César ngadi même milinze mbapekisa kinga vraiment alobi Gradimouya koloba te po yo lobaka makasi trop mais même milinze mba comprendre ser nanga misi soldat et bien que jour on benga Gradimouya zoka mokamo mais César ngadi susu dikambo za nini tout ça masolongo ezande boyi ngana loba sumbinga ezate donc bino mongo bomoni il a telima be nzoto mikie atie tiafo a vimbi moi ba relation Gino c'est les Hollandais noirs venanga benginga bi Gradimouya mais na comprendre te petit on a baby c'est nga relation nga na César ngadi ngam na côté na RD Congo il faut na neza benga César ngadi mais lelo fingi César ngadi nga na kamwe venanga mto boaka ka olo ba ye amema na RD Congo fa benginga kamwe akamo mabe ba fleri bo to ba benga mais petit on a goza boendenge nini ti lelo o comprendre makambu te fleri bo to na peso wa mbote siko zali azokamwa mais petit on a goza boendenge nini mame milinzemba azokamwa ba comportement boy dani bokombe tsunami na pesi bino nyonso mbote bato bo sepeli na eloko Gradimouya sali vraiment balobi RD Congo info to za mokonzi to za bakonzi to za toujours likolo ba chibambalo bazaka na se ba petit on baza ba chibambalo donc na pesi bango devoir à domicile donc merci beaucoup na bino nyonso confiance toujours balobi confiance lekela parce que bino confiance na bino na RD Congo info et ça la rabiso bien confiance na bino na RD Congo info ndezo sala geno RD Congo info et kende toujours liboso alors on appelle si merci na grand prêtre César ngadi Cléboa balobi oza toujours Cléboa kolanda bana te bazoluka bafula mana simana yo na pesi mbote na grâce mbizi la sersi grâce mbizi la sexy yepe na so na zo bwaki na yo kaneti babiloko mo ba jolibilité grâce mbizi la sexy balobi mokonzi ya Congo lengi Dani Bokombe Tsunami balobi la femme est riche la femme du riche Dani Bokombe Tsunami Mikolo babito longo la patron comme la femme du riche balimba mekana Dani Bokombe mtafani sangana ba papa wemba mtafani sangana ba JB Piana mtafani sangana ba Weranson ba Félix waze quoi yekuna kote kuna ngaye merci beaucoup na bino so bolandi ngai Gradimouya bo sepeli ba nyonso ba pesanga ba confiance belé na pesi bino mbote ngana bino tukutani. À la prochaine. Merci beaucoup. Le sac est kingyo. Moi, pour la kesika koganga te. Ngomba la komatanga moko. Ngomba ya bizibeli ya pasi ya mawa. Na matikona olikolo na moni yote. Ezala kirango sendata. Na la mukina pongi danyo zalite ugo. Dibu kombe. Ya André Kimbuta. Le haut sommet. Na bolingo harmonie ikele Daniel Bokombe Bokombe Bokombe
journaliste Adi Londolé est beau comme un dieu. César Ngadia Clébo a toujours RD Congo Info, tout le monde est d'accord, même les tchors. Grâce Mizi et la sexy.